Ma Mission TV, le miroir du monde. Na balandi nyonso ya Ma Mission TV topesi bino merci pour la confiance pour sala kabiso mokolo na mokolo ya koela kabino information moko ya makambo eloba mina mboka lelo information ezali nini après l'élection sénatoriale o eleki lelo Kinshasa epeli moto pe ba province nyonso liboso ya ba siège ya UDPS ba militant bazali ko manifester kanda na bango likolo ya ba député oyo bango bapesaki bongo bavwa na bango koloba te biso to élire bino pour bokende ko défendre biso komuna ke na Kinshasa kozana na 12 députés mobimba na kati ya provincial mais batikali komona na ata na sénateur moko te salikana na ba militant ya UDPS esika penza batelemi pe bapesi mitindo na ba député na bango nyonso ata moko te anyata makolo na siège bapelisi ba moto pona kolakisa kanda na bango na part ya ba député na bango esalami kaka na Kinshasa te na 24 provinces nyonso esika ba élection esalami lelo ba militant ya UDPS bazali ko manifester kanda na bango lisusu koyeba te na kati ya Kinshasa komona oui réservé na capitale ata sénateur moko te epesi penza handicap munene na ngambo ya ba militant batomboki ya kosakana te pe balingi ata moto moko te apekisa bango même ba cadre mususu ya UDPS pe ba manifester kanda na bango na ngambo ya ba député na bango oyo bazali na kati ya provincial. Pozali bango makoyeba FCC a outil ko remporté 20 bureaux sur 24 na ngambo ya assemblée pe lelo a remporté lisusu 91 sièges, c'est-à-dire 91 élus na part na ye. Puis la muka na côté na ya outil ko remporté 6 sièges kaka et puis na ngambo ya cash bazali bongo na 3 sièges. Après cette grande victoire, il y a FCC na 20 bureaux sur 24 na assemblée, 91 sièges, topé 91 élus na Sénat et sali bongo esengo na ngambo ya FCC bazali ko sepela pe tomoni bongo ba félicitations et outi Nandeko Joseph Koko Nyangi apesi bongo félicitations na autorité morale na bango l'ex-président Joseph Kabila Kabange et Suki Kakawanate Jean-Pierre Kabila yepe apesi ba félicitations na autorité morale na bango ya FCC toujours le même Joseph Kabila Kabange l'ex-président. Na ngambo ya Ma Mission TV to sélectionner les bino quelques noms ya ba sénateur oyo bazali élu tomoni Bat Lukwebo, Pierre Lumbi Okongo, Espérant Mamba, Francine Muyumba, Mwimba Chindani, Augustin Matata Ponyo, Alexis Tambwe Mwamba, André Kimbuta Yango, ex-gouverneur ya Kinshasa, Jean-Lucien Moussa, Françoise Bemba, José Makila, ex-gouverneur Ngoïka Sanji, l'ex-premier ministre Sami Badibanga, l'ex-ministre François Mwamba, tomoni bongo lisusu na kati ya liste yaba sénateur oyo bazali élu lelo DG ya Télé 50 Jean-Marie Kassamba, tomoni lisusu ministre d'État Pierre Kangoutia. Bongo liste esuki wana te tomoni lisusu kombo ya Cheo Kitundu sénateur élu na mokolo ya lelo tomoni lisusu kombo ya Moïse Ekanga, José Elundu, Tristan Etumba, Michel Bongombo wana bakombo toponela kibino pona totangela bino totalisa bino combien de sénateurs tozana bango tope o biso to sélectionnaki pona bino. Visite officielle ya président ya Togo na RDC, président Félix Tshisekedi ayambaki lelo na ba maire ebele puis après juste un entretien ya na président Félix Tshisekedi le président de la République démocratique du Congo asengaki bongo akende komona ex-président ya RDC Kabila Kabange Joseph akendaki pe kuna esika kendaki kokutana na ancien président ya mboka ya RDC pe basololaki malamu ayambaki epe malamu basololaki moke pe esika autaki kotalisa bongo nzela mpona bozoki mboka na ye.
L'opposant congolais Franck Diongo, président ya MLP, abimi bongo na prison te ndenge ezalaki prévu. Bato ebele bakitaki kuna lokola ba militant na ye bakendaki ko réclamer to pe kotia makelele koloba te ba libérer bango oyo ezali président na bango ya MLP komona ke a manqué bango pendant 2 ans. Franck Diongo to pe avocat na ye na nzela ya avocat na ye azali ko signaler na bato nyonso oyo bazelaki bongo komona Franck Diongo libanda mokolo ya lelo le 15 vendredi kobima na prison ya Makala pe kosepela elongo na bato nyonso bazaki na battente pona kosepela na ye azali kotalisa na bango que Franck Diongo abimi te parce que il est vraiment malade et puis bakisi oyo ye ameli esali ke pesa ye nzoto penza makasi te esengaki azwa mwa repos moke po te ameka kobima bongo mokolo ya samedi baconfirme pe balobi lobi nde mokolo akolongwa kuna pena na prison po comprendre ke ndeko Franck Diongo azali bongo nzoto makasi te mais akobima lobi mpona kosepelisa bato nyonso bazalaka bongo na nsima ya vision na ye ya MLP. Mais na ngambo ya ensemble ndeko Francis Kalombo ameki kotia mwa c'était na likambo boyoka sa liberté, surtout les cas de Franck Diongo. Nous ne pouvons que saluer ces mesures et nous pensons que c'est un grand pas vers la bonne direction. Cette vague de libération va vous motiver à rentrer au pays. Écoutez, nous, notre retour, on l'envisage déjà depuis, donc on tient toujours à rentrer dans notre pays. Nous sommes en train d'attendre, de nous préparer. Donc voilà, mais écoutez, la prudence a toujours été là. Nous pensons qu'avec ce nouveau président, beaucoup de choses pourront changer et nous devons aussi participer à ces changements. Nous ne devons pas croiser les bras, nous devons rentrer, nous devons contribuer, nous devons pousser, faire changer les choses. Certes, il y a des autorités qui doivent baliser les chemins et nous attendons que tous les chemins puissent être balisés. Je crois que c'est question de volonté. Félix avait la volonté de libérer les prisonniers, ben, il l'a fait. Il a la volonté que les Congolais qui vivent en exil puissent rentrer, ben, il a demandé à ce que nous puissions rentrer. Et la preuve, les passeports ont été établis, et ainsi de suite. Donc nous voyons qu'il y a un effort qui est fait dans la bonne direction pour rassurer et les Congolais et les partenaires de la République démocratique du Congo. esengo etondi bongo na motema ya Esther Fayulu, l'épouse ya Martin Fayulu, komona ke lelo bakonzi oyo batalaka penza mibeko epekisaka fonctionnement ya ba établissement bayaki lelo kolongola mesure oyo bazwaka ya koloba ke Fadem House ekokaki kofonctionner lisusu te. Olenga Nkoy azalaki wana pe azali koféliciter Martin Fayulu en tant que un opérateur économique ou azalaki kosala pe moko na kati ya mboka, c'est-à-dire Fadem House ezalaki koservir bango na baranyo ya minene pe basignature ya minene ya makambo ya mboka eleka kuna na kati. Lelo bakendaki bongo na part na bango mpona kotalisa te Fadem House ebongaki et fonctionner normalement. Pe président de la République Félix Tshisekedi azali kotalisa ke azali prêt pona ko soutenir Martin Fayulu pona ko tombola to pe ko réhabiliter ba travaux nyonso kuna na kati o ezali kotala Fadem House pour que et fonctionner normalement pour la Mbeko Olenga Nkoy ndenge alobi. Vous venez faire les réunions ensemble avec Martin Fayulu. Et je vous dis que je crois qu'elle était trop modélée, son épouse, dans ses propos. Mais ils ont connu, imaginez-vous, un hôtel dans un emplacement si meilleur et que les clients n'ont plus le droit d'accéder pendant 3 ans. Je pense que la réparation, comme nos autorités veulent faire un état de droit, il faut y penser aussi à cet opérateur économique. Parce que ça, c'est la partie opérateur économique. La partie politique, ça, c'est d'autres dossiers. Soit réhabilité dignement. Là où il a été vexé, on essaie de réparer. Et je tiens sincèrement à remercier le chef de l'État pour sa disponibilité d'écoute. Et je pense que maintenant que les autorités, dont notamment la DGK, dont son DG s'est déplacé personnellement, c'est un acte d'amour pour la décrispation. Et tous les services sont là. Julien Paluku ya FCC azali kotalisa na kati ya coalition FCC Cash bolingo ezali malamu pe koyokana ezali makasi penza kotala bazali kotala toujours ba intérêt ya mboka esika bazali kosangana pona kopesa na ba idée to pe makanisi pona ko to
kotambola penza RDC ke de liboso bisika bato bazali kokanisa que l'autorité morale ya FCC topé président oyo autaki kolongwa na pouvoir Joseph Kabila Kabonge akopesa bongo mitindo na Félix Tshisekedi pona kocha ministre oyo alingi ekozala ndenge wana te ekoleka na bongo na lisolo malamu ya koyokana na président en place topé président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi Boyo. FCC va devoir imposer au président actuel le premier ministre. Non, le président va nommer au sein de cette majorité qui existe cet oiseau rare. Il n'y a pas une politique du président à part et une politique du premier ministre à part. Cela a été aussi réglé par la Constitution. C'est en concertation qu'une fois nommés, ils vont se mettre ensemble pour élaborer la politique de la nation et c'est lui qui a en charge la mise en œuvre de cette politique, c'est le premier ministre. Il ne faudrait pas qu'on passe à un marché de dupes où on va piéger le président en lui amenant à un premier ministre qui va être un obstacle à la politique de la nation. Non, nous sommes dans un cas de figure où et le président et le premier ministre ont pour objectif de rencontrer les attentes de la population. J'encourage d'ailleurs ce genre de cas de figure se présente dans un pays comme le nôtre. Parce que à chaque fois que le Premier ministre est de la famille politique directe du président de la République, il peut se poser des problèmes de gouvernance. Parce qu'il n'y a pas de voie de redevabilité au vrai sens du terme. Parce qu'on s'estime être de la même famille. Mais le cas de figure qui se présente aujourd'hui va permettre à ce que les deux se surveillent mutuellement. Les États-Unis d'Amérique, Batalisina, président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, Bisika, bako soutenir à 100% pour l'avancement ya Congo, Bazali Penza, Motema, Moko Naye, pour na kota la intérêt, ya RDC, bako zalawana pour na kota mbolana et longo, et Sika Keri, Asalaki, bongo point de presse ya monene, Boyoka, Makambo Lobi, Pona Félix Tshisekedi, président de la République pour les soutiens. America, we believe in talking to all political sides. Comme vous le savez, aux États-Unis, nous croyons à la nécessité de parler à toutes les tendances. Nous avons eu des discussions très fructueuses avec les membres du gouvernement. J'ai aussi exprimé le souhait de pouvoir m'entretenir avec les représentants de l'opposition. Comme vous le savez, quand nous formons notre politique étrangère, nous sommes disposés à parler à tout le monde. Après l'élection, nous avons félicité le peuple congolais pour sa participation au scrutin. Nous avons également félicité le président Tshisekedi pour sa victoire, mais nous sommes aussi prêts à écouter les autres acteurs politiques. On va souligner le fait que oui, chaque élection, les États-Unis ont un candidat, et ce candidat en fait est le processus lui-même. Et en fin de compte, nous soutenons le processus, et en l'occurrence, nous sommes prêts à soutenir l'action du président Tshisekedi et les nobles objectifs qu'il poursuit. Et c'est ce que nous ferons d'avenir. Ozana Kebele kolanda ma mission TV pour l'information de la Kibino Lelo. Topesi bino merci pour la confiance. Bozali ko renouveler chaque jour na part ya AM TV. Soki bo sepeli ma information à Lelo bopesi bongo merci na Bibi Kapinga oya kendaki kolukela bino information de part et d'autre pour naninité na bato ba arranger la Kibino information autopé commenter Steve Konde les soldats de ma mission et Richard Kapuku tokutani bongo mbala ya sima kaka na ma mission TV pour continuer ko s'abonner et pour garder toujours confiance pour d'autres informations demain ou après-demain. On se retrouve prochainement. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.